Bonjour la famille, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, bande konangai, coucou. Vraiment, bambote ebele, bisika, bisubino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte à merveille. Shalom. Naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko. Na kati ya mabota na bino, j'espère que tout va bien. Moi aussi je me porte très bien. Vraiment, c'est vraiment bien. Voilà, bande konangai, soki bomoninga na eli boso na bino. Vraiment parce que d'abord tozuki sango ya mawa. Oye sali pasi na mitema na mizi na artiste na biso drummer na kati ya miziki ya papa JB asili kotika biso bande konanga na kombo ya Segen Mignon Maniata epesi pasi kotala mwana mobali vraiment zalaki mignon mwana mobali kitoko makasi na âge mpenza ya muke 50 ans kutu balobi akokisi yango te bamsu babi 46 ans bamsu babi 48 ans vraiment esali pasi bande konanga e penza ezofungulaka biso miso ezolakisa biso kaka mokili oyo ezali ya biso te ata ozalaka ndenge nini atoza kitoko mimonaka yo ngai nde ngai kaka donc vraiment yonde na TikTok yondo bwakama yonde boye yaya mwa mobali azalaki kitoko azalaki penzo zotala ye olobi azalaki lokola bonbon malgré que tout temps abeli video bazolakisa akondi akomisu kitoko makasi na maladi bande kotalaka bato na maladi nde babebaka mais ye na maladi te kiti akomi na mwindo kitoko chocolat moko bien donc bande ko nzoto mike na yesusu kitoko makasi mais Nzambe a décidé autrement kaka ke amemaye bande konangai ndeko na biso ndenge bomona biso boye biso to kaka kolamsa conscience ndenge bomona ba bilamba boye ndenge na lati boye bato ebele bakolula mama la danoise abwakami na ye mais oyo eza na kati ya nzoto boyebi te so naza na makwanza soki nazobela maladi nini soki pe nabelaka nini boyeba te bato ebele bomona bazotambola bango na nzela bamosu bazala na bapareil bamosu omona batobola ye libumu balatisa ye poche moko boye parce que kosumba na ye ekoma kaka asumbaka na poche bandeko na nge eza maseki te vie oyo eza compliqué yango wana mosu komona moto ya bato kotumbola ete tika ye aleka na ye tika ye azala na kimia na ye omona pe mutu mosu aza kaka agite tika ye azalaka bongo ntango mosu basi bayebisi ye mikolo na ye eza nango mosika te akoya boye atumboli yo dingo touche ye akwei na ye akufi omemi ngambo bandeko ndeko na biso mobali asala déjà AVC botala na âge ya moke asali déjà AVC et puis azalaki diabétique bandeko na ngai kobetaka siko badrum wana pa bandeko motema ya moto ekendeke mbangu makila ekendeke mbangu eza exercice ya makasi nde po monaka bato bakimaka bambangu wana yango bomonaka même sport ya bamatch ya banini bamemaka ngo na âge ya mokolo te omwaka âge ya 45 kutu 40 ans 38 ans déjà 30 ans 35 ans déjà match déjà obandi okende na pension po nini bino boyebaka te parce que kokimaka wana nzoto oyo ebongaka nango te faut kima 30 minutes 1 heure mais ne bakobeta babale bani eza nango na batan nango ata ba musique wana nde pe bozomona wana ye akufini nango te mais opesaka conseil nyonso to wana ezala na batan nango soko ozobeta au moins so comme no pe diabétique osandini olembisi na yo so kompe na tension olembisi mais biso ba congolais na biso balingaka balakisa effort bamilakisa kaka basalaka bopona kaka nini bamona kaka na bonne santé nzoka ndo za bonne santé te ndeko na biso azaki diabétique et puis asalaka AVC cela veut dire que tension pe bande kotungisa ye tension ba AVC wana eyaka pe ba cholestérol pe ezalaka élevé soki eza élevé ememaka pe ba AVC. Alors bandeko na ngai toye ko apprendre que azalaki na ye bandeko na kotiela bino boyoka
amemaka mutuka na ye moko kaka periode wana azwi cousin na ye bandeko cousin bato amemi na ye ngambo ya pamba mwana mobali ya bato vi na ye mobimba ekotikala bongo pour vous dire que liwa na ye ezalaki ya maboko ya bato basakrifie ye mosusu banda kala ntango mosusu ye mpe moto ande kosimba kisi ya orchestre toyebi te bandeko baye kosimbisa cousin bato ber ya pamba yango bandeko nanga tosambelaka eloko nyonso otuki cousin ta mosusu asambelaki nga azwa ne 6e sens ya komema ngai alobi ate naokala nga bien te leo naosimbala nga volant te ntango mosusu elinga eza nango makambo mosusu yaya cousin bato basimbisi kaka ber ya pamba bandeko basimbisi ber ya pamba cousin esali pasi tolanda na mwa moke ndenge nini ndeko na biso akufaki après tokotiela bino prophétie elobaki nini prophétie ekokisami bandeko prophétie ekokisami balobaki yango na prophétie ke musicien moko akokufa na orchestre ya JB prophétie ekokisami mais tokende na mwa ordre toyoka na mwa moke eloko ni bazo expliquer biso pona liwa na ye penza au juste akufaki pona nini ezalaki nini bandeko nanga ekozala bien makasi te wana te donc bandeko nanga bozela toyoka na biso nanu kaka prophétie pona na ape ana tante mutu nyonso ayebi na ye kake ndeko mobali abandaki ko aider cousin na ye pona a garer voiture azo aider ka ndenge ezalaka zonga ndeko wana aye kotuta ye brusquement tango yo ozo aider mutu pona fo yo moko zana no prudent parce que obanda ko mona de voiture ezoko ya ozape kozonga sima cela veut dire que ndeko wana pe mbala moko azoki vitesse tango ye bazo aider ye aniati na vitesse moko boye e kotuta ye bandeko balobi abuka na kipete likolo ekomi kosala pasi bakende bo balobi nini ba nerf ya likolo ekatani il faut likolo wana ekotravailler lisusu te il faut bakata likolo bandeko likolo wana babaki faut ba évacuer ye bakene na end bandeko nanga esali pasi kuna pe médecine ezalaka nango mabete mais poto eleki nango kaka na minute wana ta moso balingi bapesa bango visa te visa oyo epesamaki na facilité ezaki ya end kote na tobeteli président na ye maboko atikaki ye te wana physique mais spirituellement toyebi te est-ce que eza makambo ya famille ou bien makambo ya musique mais ezaka makambo ya musique na bango bandeko nanga mikolo musique ezozonga na poto il faut ba sacrifice salama yango bandeko nanga bino batokenda kotaka ba miziki wana tango ba osala ba sacrifice na bango yozo kende ko sepela ngai golwa boyoka leki ya golwa ndinga kenda ngai tel bandeko nanga le boyoka ngai soki warrior boyoka nde bandeko msu ba kenda na 257 ya 2025 changer tala makambo na dimension mosusu kotala iso makambo na sebo ete yaya matise longi komata mwana aigle kotikala kalemi na sebo ete meme kutu libata atambola likolo azotala likolo yaya tondingana likambo esali pasi na mawa donc ntango batuti ye na voiture bandeko azali mpe diabétique ntango bake na ye fale bakate likolo pona pota ya diabétique esila ya ezalaka kwanga na makaya bute ezalaka pasi okomona ekomi susu diabète ekoma déstabiliser tension ekokoma komata lisusu makile bandi kotambola nzoto mobimba ekomi siko kote moko esuki ebanda komesana ndeko na biso akoki nyo shock wana nyonso te na likolo oyo kaka ekei kotuta kaka likolo oyo yani atelaka bandeko tanga za kobeta drum kaka yango nde likolo ni ataka yango ka baye kotuta wana butolo ba coïncidence non bandeko nanga
mais moi na mobali wana abandaki ko se préparer comme si abanda ko sentir liwa to yoka maloba nini ya lobaki après to ko tia maloba prophète bandeko bo examina ka ba prophétie bo tika ko finga ba prophète soki basali mabe bo ya ko pesa bango neti papa na biso pasteur aza awa nde makambo azosala na Londres awa eza ya mabe pasteur Walton mais muta fingi ete tozo pese ka conseil atika mwasi wana basi baze belé ye pa koke na mboka na bango bandundu abimisi pe marque déposé na ye ezate so muta sali marque déposé na ye yo ye ko yiba yango soki ezalaki ata liputa ata mbeli ata lutu ata mission be balinga ba pesa pasteur wana copyright même YouTube ne balinga ba kangango pon a copier loko muninga ndenge oya sala ke kozwa mwasi ya bato nde likambo ya mabe yango wana na ba pasteur na ba prophète mais soki omoni mutu abimisi prophétie même nganga même charlatan yaya examiner comment nangoka te hey balobaki makambo yo botala ndenge kokisami kaka bazo beta musique ya déjà chaki tableau ndeko na biso mobile bato bele bazo mitona est-ce que jiba ko beta musique bande konanga soki botuni mama la danoise no yebisa mino akobeta pona ba contrat oyo bango ba signaka loba ke ye moko aza sponsor ya musique na ye mais soki ozwaki mutu asinisi o contrat même mwana no akufi okobeta musique Myriam Makeba abota kaka mwana moko mais mwana na ya akufaka je crois na accouchement abeta musique wana et parce que ezaki contrat batie na morgue ndenge ndeko na biso akufi na end bakoki kotika ye na morgue aye batie da centenaire musique betami ndenge babetaka après bazongi bake kokunda ye parce que baobeta eza contrat bomona ngo mabete ba congolais bozaka ka toujours d'émotion o babeta te bakobeta ndenge nini j'espère bako na pasi na mitema mais bozana choix te po eza contrat loba ke manager wana loba ke muto azwaki aloba na bango ke OK bo changer date andimi na ye mais soki te en tout cas bakobeta donc ekamu sape binote bo sala ngo pe choc te po eza contrat tolongo yanda toyoka na ta ye moko eloko nini Sagin alobaka na concernant liwa eza nini pona ye alobaka nini pona liwa na zochela bino alobaka ni toke a esprit na makamutu ndenga na pe maka na ebige un jour na kokufa yango na evita ko sala ba mabe tropo na bomsa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite donc faut la préparer na makamunyo so donc papa chéri nde mutu na ngai na pire c'est que quand je regarde PM mutu faut la préparer na esprit na makamutu ndenga na pe maka na ebige un jour na kokufa yango na evita ko sala ba mabe tropo na bomsa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite donc faut la préparer na makamunyo so donc papa chéri nde mutu na ngai na pire c'est que quand je regarde PM mutu faut la préparer na esprit na makamutu ndenga na pe maka na ebige un jour na kokufa yango na evita ko sala ba mabe tropo na bomsa mwa nzela na ngango so to kenda wapi to yebite donc faut la préparer na makamunyo so donc papa chéri nde mutu na ngai na pire c'est que quand je regarde PM mutu faut la alobi azana pire te papa chéri nde mutu na ye un jour na kokufa dans la vie faut que se prépare voilà zela nanga wapi to yebite te OK donc faut la préparer na makamunyo so donc papa chéri nde mutu na ngai OK na pire c'est que voilà
Donc bandeko nanga bolandi na bokebi nyonso ndenge ndeko na biso abandaka déjà kozala moi kosolo moi ko se préparer pona liwana ye alobi nazaka na ngai na problème na mutu te na se préparaka pona un jour na yebi ke na okufa soki na kufi na kende nzela opo biso pe toyebi na biso esika ngote. Vous comprenez? Donc abandaki déjà kolobela liwana ye. Alors bandeko nanga tango asalaka accident batu bakendaka kotuna prophète balobi ah prophète yo za prophète ndeko na biso mignon les mignons batu tie na mutuka est-ce que liwa accident wana ekomema ye na kufa est-ce que akubika na ye est-ce que ezan accident normal boyoka prophète alobaki nini tozo succès mission nazamula mingi vraiment bandeko nanga pona ndenge bozomo nanga boye kobimaka nazobima nazo voyager na ko fêter Noël na bonne année famille bombato fêter ngo libanda ya Londres bango nyonso wifi na bana bakendeki na bango déjà banda lobby ngaka munatikalaki lelo na silisi musala nanga avant pona na landa bango donc kosisa kaka émission oyo nazo kende vraiment ba joyeux Noël na bino so bolingaka la danoise ba bonne année et puis ba tokota toujours chaque année tokota na ba idée bien tokota na makambo malamu bila na yo ya ne oyo ezalaki ndene positif to négatif ce que ezalaki négatif l'année prochaine et comme positif ce que ezalaki positif continue yango lisusu améliorer yango pour chaque année to améliorer kaka. Voilà bandeko nanga to landa sko na bokebi nyonso pe awa ndeko prophète alobaki nini na kambo ya liwa oyo bandeko nangai. Voilà parce que voilà un sacrifice quand ndeko sege mignon oui ezaka sacrifice comment oui ezaka sacrifice ça dit va sacrifier comprendre va sacrifier va s'initier touche donc quand ezaka teke parce que soit au bimina on a spiritualité dans le normal comme ça montre que bêtier mais à boucanité pour misi sande katane est-ce que ça a un sens montre que bêtier au boucanité mais misi c'est katane et katane ndé boucana dans le colo faut me balo bande qui a boucani le colo ba boucani na ndenga mabende misi c'est katane c'est-à-dire yo boucanité même si c'est qui est au Qatar. Comprends? C'est-à-dire, quand on a mon qui bon, nous sommes quand même des prophètes. Tout ça, bateau, Zambe Kamia Salibisongolu. Et directement, j'avais vu, c'était un esprit de sacrifice. C'est-à-dire, les esprits moko abanda otambola nango depuis longtemps. Et puis moko abanda otambola nango depuis longtemps. Et bandi koluka koku fait la wapi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, à tous les musiciens, à tous les stars, à tous les nani, que tu as confiance dans ba biloko no musu soutien na ki starté, mais quand naie ezaka soutien na ki starté. Bande ko bolandi bien. Tangu papa Kasongo azoloba makambo Moïse Kasongo, azalaki nanu akufi te. Azalaki na bomoi. Mais ce qui va tout ba analyser que mission oyo bangé ba lo mona ke assez alobi ke azokufa babande ko luka akufa na maboko ya nani mais moto akufi nanu te ya mwana boke bagana ba langage prophétique o mona bazo sambelo balo baka ba longo l'esprit de mort yo zo comprendre nazo bela te naza bien banda ko chasser esprit de mort. Bazo prévenir yo keba esprit de mort ezana nzela ndeko na biso oyo eze mission ya kala bino bozalaka boete bakesa le mission sikambangu mbangu pona non ezana ngo ya kala bondimaka botika tembe ezana tina te soki yo ndimaka ngote ko ya kokoma bikoma koma te bandeko na ngai tika tembe eza mabe tembe luti mabe mingi bandeko donc boyoka lisusu tokende na biso na suka natikali na temps mingi te boyoka et puis nayoka ki pe ken piana
en tout cas, le baki makamumina. La bouche, la bouche autorisée pour ta tuer. Oui, ils ont qu'à sacrifice. Ça dit, va sacrifier. Comprendre? Va sacrifier, va s'immiscer touche. Donc, quand on a parce que ceux qui ont la spiritualité, dans le normal comme ça, montre que c'est mais à boucanité. Pour Missi Sande Katane. Est-ce que ça a un sens? Montre que c'est au boucanité, mais Missi c'est Katane. Et Katane n'est pas. Boucanana lokolo. Vous me balo bande qui a boucani lokolo. Boucani nandenga mabende Missi c'est Katane. C'est-à-dire yo boucanité. Mais Missi c'est qui au Katane. Comprends? C'est-à-dire, quand on a mon Kiango, bon, nous sommes quand même des prophètes. Tout ça, bateau, Zambe Kamia Salibiso Ngolu. Et directement, j'avais vu, c'était un esprit de sacrifice. C'est-à-dire, il y a des esprits moko abanda otambola depuis longtemps. Et puis moko abanda otambola depuis longtemps. Et bandi koluka koku fait la wapi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, à tous les musiciens, à tous les stars, à tous les nani, que tu as confiance dans ba biloko no mususu na ki starte. Mais quand naye ezaka. Donc, bande konanga to suki wana pona lelo, j'espère que vous comprendrez prophétie et kokisami, nde konapsa lobaki ke ba sacrifier, donc ba simbisi touche, donc aza déjà sacrifié, cela veut dire quand on te dit que tu es déjà sacrifié, papa boya ki na kaka, papa Moïse boya ki na kolobake azo kufa, boninga bisubu banda kolobe belé tellement ko finga eleki na ba réseaux sociaux et comme ko kangisa na ba sai na nzambe munoko yango asuka ki na kaka wana lubiki ba sacrifier ba simbisi touche donc makamuna ye ezalaki déjà ici tu ko memaye na wana ezalaka ba memaki ka pona ba memaye mais jour ba tutaki ye moli monaye ekendeki nango déjà. Alors bande konanga to milengela ka malamu to kanga makana nzambe na biso. Donc, mutu na mutu azwaka position na ye parce que mukilo eza passe. Surtout monde de musique wana bande konanga bazo yebisa bino butu na moi Jeff Fonga lobango eza monde moko ya mabe makasi eza penza monde mabe eza na ba sacrifice ko sakana te tango yo koti kuna keba donc ebele bakota babimate mais côté mususu tozolo bana jibe piana to sena to bana na jibe piana en tout cas to betelio maboko oza garçon moko malamu parce que ce que zalaki abanda ko beta na ba orchestre mususu to chama ina munoko tene tando beta pa kofi alingaka kufela ka na centenaire na cinquantenaire kuna alingaka bimate ba misie mususu bazaka maboko makasi mais na ndenge ya normal abimisi quand même na Inde ba soin kuna eza cher chambre neza ki chambre hôpital moko ya bien aux autres la chambre malamu tango baola ki sa e azomeka kolia bande konanga pi azalaki ye moko te azalaki toujours accompagné na bateau yo ya lingaki kozala na bango bande ko eza pasi na mawa to milengela ka malamu nzambi toyebi mokolo te ka ndenge ye moko lobi atike biso loba bien lobi na sala ka bolamu na linga kozala ka na batu malamu po na yebi mokona okufa te na yebi te soki monde yango tango tokufaka ezalaka nini. Voilà atike biso ko moko ya motuya o biso nyonso tokolinga to salela yango wana tokotambola malamu. En tout cas botika na malamu esali pasi na motema kotala mignon garçon boye asili kokende esali pasi. Vraiment nalingi bino mingi ba joyeux Noël encore une fois et puis ba bonne année. Voilà, des gros bisous à tout le monde. Bobo sanate même tozana ba Noël, tozana ba bonne année, live together et zo continuer au sala, ozo luka mobile, ozo luka mwasi, n'hésitez pas, yakamba muna live together et pas ya maman la danoise na 0044 74 38 03 16 23 au cause maman la danoise même jour à Noël yo benga na yo même jour à bonne année c'est mon anniversaire le 1er janvier ba cadeau na bino eza bienvenue ba souhait na bino eza toujours bienvenue le 1er janvier. Alors des gros bisous, bye bye. Voilà, bye la famille.